de Banza London TV avec des Bruno original. Comment la poche à moto Isso é fruto desse governo. Olha os miúdos a correrem com o saco cheio, olha. Olha ali os miúdos a correrem com o saco cheio, vê. É fome, é isso. Vai fazer discursos bonitos na Europa, tá vendo? Oui, salut, nous abonnés Nyonso, il y a 2000 TV original. Bien. En tout cas, et tout un sujet beaucoup vraiment où ça la passe makasi. Donc ils ont déjà roulé dans les réseaux sociaux. Pour il y a 2 agents de la police. Oyo babanda kiko senga conducteur Mbongo. Pour un manque, il y a quelque chose. Donc il manque, il y a quelques mikanda na katiakar. Puisque bon encore. Bato o bazana droit ya ko senga conducteur Mukanda. Premièrement ils allaient la police, donc dans le département précisément côté roulage. Deuxièmement les agents de l'ordre au bazala mingi na ba prince, ba on peut bazana droit ya koki ko senga ba document pas ya conducteur. Mais situation où ils allaient fuma pas mingi tozo mona. Tous en la posa ya ordre Namboka, état de droit et sale. Tous en la posa ya ordre Namboka, justice et sale. Tous en la posa ya ordre Namboka. La police est sale musala nango comme il faut. Parce que mon agent oyo bon ça la musala comme il faut et puis bazali exposé donc de balbaraki bakangi bango na ifrakata. Alors le conducteur en question avait une caméra dans son véhicule. Tant que venir mais au salamato éviter sur attaque yango avant ou après mais to monique bilungi ya bajan ezaki capturé. Bande ko senga mbongo pour batika yi aleka. Ce qu'on supplié bango alobiki mbongo oyo bomuinga nango mwandambo oyo yango te ezali mbongo obo kanisake ya osaba dépense peut-être ezali mbongo ya opesa to komema na hôpital pour moi naza malade par exemple. Alors oazaki agent de l'ordre na C docteur Bayowa qui roulage na makadam nde à côté na kara moniki ba olekisa etant ba aventure l'équipement mingi ndeni to mesa koloba azui contact ya car akangi yango oazena kati ya car alobi na conducteur kubanga te ngani to beta na kitoko il suffit que opesa mbongo mwanda mboza nango wana na okende kuna ko sola na yi ba ozongi sela ba document bande kuiza pasi mingi tozo kende tiwap IGF tozo lo bakara ki non azo kangaraka oh ba politicien oh bébé tout ça non IGF pour ça musana comme il faut mais biso moko ba citoyen il faut tozwa mayele il faut to bani to ki ko sala parce que mimi za ba conducteur ba ngonde mutu ba kendaka ko bebisa makambo c'est-à-dire que azali illégal azo pesa mbongo par la policier. Et puis la police, bete ba policier mingi na binyo sote mingi o bazalaka na ba makadam ba yebi ba car na ba plaque de matriculation et ba conducteur. Ba yebi ke petio so l'équipe boé na 14h a oti klangai mois 2000, mois 3000, mois 5000 francs na se sauver nango. Alors makambo nyo surtout pour ici là, ezali facilité mais ezali pas impossibilité. Mukieza wana pesa. Mukiango za combien? Tala nani? Tala nani? Pesa ngapi? Négatif. Tala te. Tala eza wana pesa ngai. Naza na ngote na biso naza na ngote. Papa yako komanda bozo yaka. Pesa ngai mukieza na ngobi. Tika. Kata. Yaka. Pesa mikanda. Mais pesanga mukioza na ngo ngane na koyebisa ese moi chargé d'opération pesanga ipeshe moi za makasi bana nengo zo tokabela boye mabeli kutuna nazimbongo abia kopesa aussi papa mande za 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiselo kwa no kendo kei gouvernement congolais aza ko bunda makasi et loko to senga gouvernement congolais akomisa mboka to lobite ki alanda
voisin na Angola, mais quelques makambo ils bien na kati Angola, ils a la paix na kati ya gouvernement congolais. Par exemple, permis de conduire. Permis de conduire, voilà. Comme on a dit au Angwana, Moutounion surtout au temps pour la macadam, il faut un permis de conduire. Cas contraire, il faut prison. Alors, Congo, dengue bato sali d'études. Permis de conduire, ils ont moqué. Donc sur 100%, il y a bateau baroula kamingi na kati ya makadam Congo. Donc na croire que 50% ba permis de conduire. Alors pour ici, le gouvernement il faut forcer vraiment ma casse sécurité à organiser son mboka comme ça makambo oyo tozomona oyo eleka. Merci beaucoup. Ouais, deuxième sujet toujours lobela à propos de la pauvreté, donc misère ou bien teto bien ranzala. Alors vidéo oyo izotambola oyo eza vidéo mo réel capturé donc caméra cachée. Ndé tout le monde qui est comme un système que ceux qui voiture to te mutuka ezole ka ma marchandise souvent na scène ngoto na sima yango eza toujours na batu ba petit to bengara balanda bango sima batala donc mususu kutourner to lobaki awa sala ba gêne pour ka camion ekwisa atambu maloso alokota amemana ndako bande konanga ezali makambo oyo ezo salama na Congo ezo salama pe na kati ya Angola. Alors nyos tu ezo la kisaki mboka izana passe pour mboka za organiser sakalo se koi sakalo se lobela bango nini Thompson e koi e kolobela bango nini parce que ba provision tout est social izana ngo équilibré. Alors poto comme ba point oyo ke elogo koi muto atamboli male mbaki rozwango ezaka ateki bana mike mikolo voire même a roubarem comida, esse é o governo do João Lourenço nos prometeu. Olha os miúdos a roubarem comida do caminhão, olha! Olha ali os miúdos! Olha os miúdos! É assim que o governo do João Lourenço, olha os miúdos atirarem. Au moins, on a sucré kwei, au moins, on a casier, ya masangue kwei, tout autour, nango mona ba jeune. Tout est ba mikolo baza tout autour nango pona ba kuka ko lokota biloko ba keno ndako. Alors selon ba écoute yoki ministère intérieur a tinda arodona ki batu nyos tu ba okabando kanga ba on avait farata ya boy bota la bino moko de bazo kima biloko batu ba kanga ba on avait farata ya boy et écoutez les bango cher donc dengue ministère intérieur lobaki République démocratique du Congo lobaki ango ministère intérieur pe Angola ici déjà à lobayango mais ba kondia mboka o izo les kizali situation moko très difficile o batu bazako ko supporter ti c'est vraiment dur botika batu ba vivre en paix mbongo eza pasi biloko kolia eza pasi so el kamba boy salami bozala esprit de tolérance s'il vous plaît bande kopé botiaka te ba possibilité be na balabala comme ça ba camion ou memaka ba marchandise ekuyaka na ba problème ya modèle oyo ezali pe bien te parce que de même compagnie ba futa ba taxe na l'état misusu mais bazali quand même na numéro na bango baza bien agréé l'état yi bango ba travailleur ou ba futaka so bilo bozo salama ba piège de salama boy bako futa ba travailleur te alors eloko tobingi la chômage yangonde tozali ko lobela pe to zo bundela yango tongo midi pe pourquoi Kisto no Congo. Ouais, troisièmement ils allaient par rapport à Mbula ou ebeti na RDC Mbula ebeti makasi donc tout le monde na banzela ndenge ezali
bandila mususu kutu donc ezalaki impossible toleka mais bandila mususu facilité ke mai eza yango kokota na kati ya mabele mais la situation moko boye très difficile l'état mpe atala bamakambo yango bavideo ezali mwa mingi ezocircule na baréseaux sociaux mais tozwi essentiel totia awa vraiment l'état il faut abakisa bacanalisation place mai ebanda kokende so mbula ezobeta parce que komona bamakambo ya boye c'est pas vraiment digne. Alors merci beaucoup de Mel TV original azana bino elongo bo s'abonner dès que loba chaque samedi tozali na ba direct donc de benga ke live hein et bando leka à partir donc yo a déjà pris les bosso ya TV na yo les bosso ya téléphone na yo à partir déjà ba 10h temps auto préparaka ti ba 10h 10h30 ils allaient air à démarrage sans la suggestion na yo osama makambu na yo o kokolo ba biso ko hésiter te pesa point de vie na yo ezala très 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 important contact que ezali affiché awa ezana ngo libre okiko benga na air oyo et longobani. Merci beaucoup tout mon ami, à la prochaine. Nzambe abate la biso. Ciao. Another phone to bring